Bandeko, notre sœur Carmen Olia akomi na ye molobeli ya Pasteur Moïse Mbiye. Akei na kote ya gospel, pamba te na kote ya bachanson oyo toyebi ya miziki oyo ya mokili. En tout cas, azomona ti lelo makambo malonga te. Kasi na nsima ya Pasteur Moïse Mbiye, Carmel Odia akokompanie ye na makambo ebele. Na baconcert ekobeta na Kinshasa, ekobeta na Luanda, ekobeta na Pointe Noire, ekobeta na Zénith de Paris, to ekobeta na Didas Arena. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, ser na biso Carmel Odia azali mwana mwasi moko boyebi ye. En tout cas, azalaka na caractère moko ya bien. Azala na biso pa na media na makambo ebele. Banda makambo ebimela bango ne kirindika, Carmel Odia asali na mokwalelo plus de 2 ans. En tout cas, na bata YouTube atikaka lisusu te bayamba ye, ye moko pe abima na monde ya YouTube. Okamwe mokili ekomi na suka, mawa ezala lisusu te. Bolobaka mawa eza na moko, me na moko mo eza mawa te. Na mokufeli na bato balandi na matanga, matala na nini? Matala na nini mawa ezalaka lisusu te na mokili? Yo moto okufeli matala na bato baye kotala o matala na o juste eza nini? Mawa ezala lisusu te. Yango ngai na komo senga nzambe puya mo biso nyonso tokufa moto moko atikala te, parce que mokili ekomi mabe tokomi na suka. Ponga biloko boye komo opesanga bakanda moko boye, yango bokoma ta moninga belo yo otali te, ta basili moninga opération yo otali te, ozelaka moninga na nda kufa po ya matala na ngavo maso na kufi bongo ye matala na zuyo na lanzo tokenzela moko. Utika biloko ko matala ne leki ya boso vivre na matala na pourquoi? Mokili ekomi boye ndenge ni mawa ezalaka lisusu te na mokili. Mawa ezalaka te. Bosa mo matala na nde bokenda ba restaurant bokengi ba photo boke ba boîte bosali nini wana eza problème moko te. Ya tina matanga. Mokili ekomi na suka, nzambe foya. Nzambe ifoya. Nzambe vraiment ifoya. Yango nga non. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba-accessoire, osombi ba-produit de beauté, osombi ba-crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Kasi azali toujours na monde ya media, ya presse, ya makambo ndenge na ndenge. Modèle asalelaka yango na kanisa ezali mingi niveau national, na Congo asalaka yango na modèle na ye. Po soki nalobi na bino asalaka yango na media,
ntango bokoluka okomona bomoni te. Na media amonanaka na bamusicien ndenge emonani sikoyo azali na nsima ya Pasteur Moïse Mbiye, kasi mosala comme tel ndenge asalaki bamikolo eleka na epoke ya Kirindika mpe na epoke bazala koyamba ye na Binez mpe bakoyamba ye na bato ebele. Bandeko, de toutes les façons, Carmel Odia, dans le monde de la musique, a travaillé toujours, mais a travaillé toujours en dehors de PKK, il y a YouTube. Na kanisa mbala liboso, batebele bamona ye, na ndeko na biso ya chroniqueuse, journaliste, Aminata. Tango boza komona ye pe kaka mutu abanda koyamba ye. Po Carmel Odia alaka mpe fidèle na bato bayambaka ye. Soki babando yambe na Aminata, akokangama kaka na Aminata, ata babengi na mutu mosusu, ezalaka pasi po abzwa ata akende. Soki akangami na Binez Bembo, en tout cas ezalaka pasi pe temps po achanze akende pa mutu mosusu. Kasi tango amipesi ne Kirindika, surtout tango atali ke YouTube efuti bapoto na ndenge ya kosakana te, lokola Carmel Odia ye moko pa alobaka yango, alingaka poto makasi, alors esengelaki akota penza na media bayambaki na bato nyonso, akota na YouTube, akota bato bamonaka ye chaque jour, akota pe na rando na ndenge ya makasi, pe akoti na Kirindika. Alors kokota kotaki, soki azali balance ye moko, efuti ye penza eloko malonga te, efuti ye nde baproblème ebele. Lokola ye moko asali examen efuti ye baproblème, yango wana ntina mokwa lelo, banda 2022 ntina mokwa lelo, bokomona Carmel Odia leka na YouTube te, mutu ayamba ye aza te, ye moko pe asala eloko te, d'avance chaîne na ye pe ebunga na yango. Kasi Carmel Odia azali toujours na monde ya media, azali toujours personnel public, aza toujours moto ayebani na ba monde ya musique. Yango lelo yo, Carmel Odia aponami epai ya Pasteur Moïse Mbiye, pamba te bayebi ye bato nyonso, bayebi ye pe alaka mwasi malamu, mwana moko malamu, bayebi ye pe azali kitoko, bayebi ye pe ayebi koloba. Na nyonso wana pe bambongo oyo abénéficiaka, bayebi ye asalaka nango makambo très important, asungaka famille na ye, bana kasi na ye, bana basere na ye, afutelaka bango bekole makambo ndenge na ndenge. Yango wana Carmel Odia soki lelo aponi Pasteur Moïse Mbiye to Pasteur Moïse Mbiye aponi ye, pananga papa robo ezali nzela ya bien. Na modèle ya zalaka, na modèle akontrolaka makambo na ye, na modèle alingi pe monde ya musique, pe alingaka musique, alors na ndenge pe aza toujours na kata presse, ezali malamu. Surtout soki akangami na Pasteur Moïse Mbiye, na ndenge moko ya molai, avec contrat to sans contrat, ekozala malamu. Pamba te Pasteur Moïse Mbiye abandi pe lelo te
kosunga to kozala na ba chroniqueur to ba chroniqueuse. Abengisaka bango mingi na bureau en privé. Abengaka ye moko na telefone, okutani bosololi eloko te, mapesi yo enveloppe. Nakanisa na équipe nationale tangu ezala, abenga Jael akenda, bapesa ye enveloppe akenda. Kaka nde aloba na Jael, koloba te ngambu napesi yo, koloba pe tozalaki awa. Jael pa bomba sekele, akamwa, babengai na pasteur ya monene ya mboka, kokoma komi na bureau, balobi na ye kaka 2 phrases, bapesi ye enveloppe. Donc, suka nango eyebana kaka ezalaki pasteur Moïse Mbiye. Na mokola lelo yo, Carmel Odi azali kuna, ye akoti na kobombama te, akoti pe na kinsweki te, akoti na porta monene, na cadre ya mosala na ye. Pasteur comme pe azali chargé na mosala ya Nzambe, pe azali chargé na koyemba. Alors, azakaka wana te po apesaka enveloppe, bazali wana pe po na kopesa mosala. Elobi bino moko, na bakabela yo mbisi, na bapesa yo ndobo, balakisa yo kopepa, nini eleki, bino nyonso boponaka, bapesa yo ndobo oyeba kopepa, okozangaka mbisi te. Alors pasteur Moïse Mbiye atali, na apesa Carmel Odia enveloppe ya chocolat, na apesa ye esika alayalaka na nsima na ye, alanda asala mosala, po te ekokosunga ye koleka tazwa enveloppe ya ble to ya kaki. Ya ble epesamaka mingi na likolo na fondation ya première dame. Alors, ebandi pe lelo te, soki totali, pasteur Mike Kalamba ya salango na Jolichet Sampo, apesa epe mosala, efongola epe ba porte pe azwa libala. Pasteur Moïse Mbiye, ya pesa nano mosala te ndenge nga na yebi, na ba chroniqueuse na biso, kasi apesa ba enveloppe ya ndenge na ndenge. Lelo oyo, apesi Carmel Odia mosala, azala nsima na ye, nakanisa Carmel Odia turu oyoyo, akomona eloka malonga. Bandeko Carmel Odia azalaka toujours kitoko, propre, calme, respect, mais Carmel Odia, makambo ebele asalaka ya malamu, na retour azwaka yango te. Abebisa 11 na ye, boyebi yango, en couple, bazwela ye ndako ya libala, basombela ye Jeep, RAV4, kasi 11 wana ekende kaka bongo, azonga a 0. Bafiansai na bato ya poto tomona makambo eleka. Totala meme babotola ye, copain na ye oyo aza komeme na fiancé, balingaki bakende ntango mosusu na libala, na oyo ye petia confiance, la comédienne la donna. Tomona même Carmel Odia a passé batan ebele l'hôpital 2 mois abika na liwa. Donc Carmel Odia azana makambo oya pasaka vraiment na denge azali siko na sima ya pasteur Moïse Mbiye, na kanisa bandeko na ngai akopase sikoyo makambo oyoyo ya malamu. Pamba te
Pasteur Moïse Mbiye ya liboso azali pe jeune azali wana comprendre directement pe comprendre déjà batu ya âge ya ba Carmel Odia pote alandaka bango ndenge ngala yo tolandaka. Donc Carmel Odia tango azali na sima ya Pasteur Moïse Mbiye en tout cas lumière ya malamu ekomonana makambo mabe oyo eyelaka ye na kati ya bonheur tour oyo namoni nayebi te me surtout nazo souhaite eyela ete pamba te azali na sima ya mosali ya nkolo azali pe chantre de l'éternel moto ayembaka banzembo ya gospel. Alors azali pe parmi les meilleurs ya République du Congo, parmi les meilleurs ya Afrique. Côté pe église azali ndenge moko ali pasteur ya tshana te, azali motei ya tshana te, azali motei ya première division. Namonaki pe kala te awa na ba image bakutanaki na père de la nation mokonzi mboka Papa Félix Tshisekedi. Alors ekozala esengo mingi Carmel Odia tour oyoyo makambo ekende vraiment na ndenge ya malamu ndenge nga Papa Robo na kosouhaite pamba te Carmel Odia azali mwana mwasi mabe te, azali penza mwana mwasi moko malamu, azali mwana mwasi moko ya kimia ya boboto alukaka na ye mpe bamakambo te. Nga Papa Robo nasala nini nasukisi awa botikala malamu et ciao. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, oke kobongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba-accessoire, osombi ba-produit de beauté, osombi ba-crème, na kombo ya Papa Robo leader, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour,
balinga kelenge ya komba congolais TV vraiment ngamona zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour na balinga kelenge ya komba congolais TV vraiment ngamona zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.